Bambote, balandi nyonso bolandaka chaîne na bino Mimi Selunga TV. Donc mosali na bino yeyo Mimi Selunga TV apesi bino balosako ebele bandeko na ngai nayebi ke bikoleleki mingi en tout cas na manke bino pe bomanke ngai nazosala mwa bavideo mike nazolakisa elongi te donc oyo lisusu moto nalakisi elongi bandeko na nga naza na makambo ebela kosala donc bata informe eza mobulu yango wana me nzambe alola lokola accorde biso grâce. Donc soki toza na bomoi bomoni Mimi Selunga boya te mwa mbebo vert mpo nzambe abateli soki nzambe abate te tokotiaka bambebo vert te donc ekozala catastrophe ekozala pasi mpe mawa donc yango wana lokola nzambe alola abateli biso totika mwa bavert mpe naleki liboso na bino kolakisa ke nzambe aza au contrôle ya nyonso azobatela na ye bandeko na ngai nasepeli lisusu koya liboso na bino napesi babone na ngai nyonso nde bozokosabone bokontinue kosabone nzambe alola pambola bino nazosepela na mosala bozosala bozokomante bozolike bozosabone en tout cas bosabone na Mimi Selunga TV bosabone massivement bosabone bobosana kotika bacommentaire te bosana mpe kotia balike te nyonso ekotikala nango bandeko soko boyi kotiela nga like okotia lisusu wapi tozaka na mokili be moko bandeko na ngai donc toaka na mokili moko soko tieli Mimi Selunga like te okotia lisusu like wapi soko sabone te kosabone lisusu wapi donc mokili komi ya keba tosala mingi bolamu ke mabe leka moke bolamu eleka mingi po mokili ezoke mabe makasi bandeko na pesi baoyanga bambote pe bobosana te balezami nayebi ke bozomona format ke chaîne échanger chaîne elati elamba sika donc chaîne na bino Mimi Selunga ezwi monétisation bobosanaka te ntango bozotala bavideo bandeko bolekisaka bapublicité te bozalaka vraiment na patience ya kotala bapublicité ya Mimi Selunga botalaka bapublicité bozala bato ya mbangu te bandeko na ngai soki bozosalela ngo mbangu bolekisi bapublicité bokoyede Mimi Selunga na balike mais bokoyede na eloko te bozomona donc bapublicité nde makambo botala publicité tina suka nzambe alola akopambola bino bandeko naza na mingi ya koloba te nayeka liboso na bino vraiment bandeko mpona tosolola likambo ya papa Pasteur Mangwakasa soki nalobi kombo mpe malamu nayebi te en tout cas ezopesa pasi bandeko ezopesa pasi pe mawa baninga ebele balobe likambo oyo me nga nazwaki opportunité ya koloba yango te bandeko yango nazosala baanalyse na nga malembe donc namoni ke naya nasolola na bino vraiment mpo lelo nzambe apesi nga mwa temps ya moke bandeko na ngai toza awa tokolobela infidélité na libala bandeko eza malamu mingi te eza malamu kutu mingi te mais eza malamu te eza vraiment malamu te soit na mwasi soit mobali bandeko na ngai infidélité ekotisaka kufa infidélité ekotisaka pauvreté infidélité ekotisaka maladi na ndako tozoloba mpona biso basi ya mabala na mibali ya mabala mingi mibali bamona kaka bamama nde fo bazalaka bafidèle non kaka bamama te bandeko tomoni histoire nga na invente eloko te histoire ndenge eleki malgré mutu soki akufi tolingaka tozwa mabe ya mutu tobombi tokoma koloba kaka mingi bolamu ya mutu wana ezalaka hypocrisie moko na ngambo ya biso baafricain eza kitoko te bandeko ezalaka malamu mingi te hypocrisie wana tango mutu azalaki malamu toboyi te tokoloba bolamu ya mutu tango mpe eloko esalami ezalaki mabe fo tolobela yango mpo baoyo biso totikali tomeka kozwa vraiment mayele donc eza eloko moko bandeko epesi pasi mpe mawa pasi vraiment tala ndako ndenge esili ndako ekauki na miniti ya moke bandeko ndako ekauki na miniti ya moke mama Nadine na bana mibale bakufi Merveille na Deo ba jeune fille bengambe ya basi o bakoke kozala ta msupe ane o bangai babala bepe baboti
me tala diable ndenga koti na ndako bandeko. Tala diable ndenga koti na ndako, diable ayaka pona koyiba, kopanza pe koboma. Yango wana bandeko nga nalingi napesa conseil na biso ba mama pe ba papa ya mabala. Soko za nanu prepare te, kobala te. Soko za na prête te, kobala te. Soki nanu se prepare te, kobala te, koluka ba engagement te. Luka osala vie na yo. Potango dia tosangana kamibale misato. Ezake tosangani pona tozala bomoko. Tango toza bomoko te na kati ya ndako, esalaka ke ba problème oyo ya boye ekota. Pamba te tango babenge loko jalousie eza mabe. Jalousie ebomaka. Jalousie epa ya mwasi obe mobali bandeko ebomaka ekotisaka kufa. Pamba te mama ozokende na banzela na yo, papa azokende na banzela na ye, bozoyeba na susu te, bozoyeba na ba position te, ekokoma lobi moko asali moninga mabe. Po mutu oyo azomona ke ye kuta komi boye, ye kuta komi kokende banzela na ye, nga nazotikala eske azokende kosala nini? En tout cas bandeko ekomaka mabe makasi, epesaka pena pasi pe mawa bandeko. Wana vraiment bondemelanga bandeko na ngai, epesaka pasi pe mawa. Yango wana soki mutu Saint-Esprit ekimi, obie omipesi na kibomoto na kanda, esalaka ke mutu asala ba geste ya mabe. Lelo tozopesa papa mangwa kasa to yebi pete, soki ye mutabomi ou yete, parce que ba verset zobima ebele. Na monoko na ye azoloba ke ye abomite. Mais epai mususu bana bazo témoigner ye mutabomi to yebite entre parenthèses, donc makamangwe eza wana tozo yebate soki eza onjiste nini elekaki na kati. Na bino na ngai to yebite. Mais oyo kaka nga na tirer leçon na kati ya lisolo oyo ezake na ya kolobela mama moko, na ya kolobela papa moko, totika tokeba na infidélité. Infidélité eze loko moko eza mbuma ya mabe. Soki bokotisi yango na libala ebebisaka toujours libala. Ezala na mwasi ezala na mobali ebebisaka libala. Tobanga Nzambe, tozala kaka basi ya mibali moko pe mobali ya mwasi moko po kufa ekota na ndako te. Epesi pasi pe mawa bandeko. Tala soki eza papa oyo, totia swati ke soki eza ki papa mtabomi, esprit nini ekotelaki papa. Yo nanga lelo tozoloba na kati ya ndako aza ndoki, aza boye, eza na bato ebele bazopesa témoignage ya papa wana, ya bapasi ya mona, ya makambo ebele. Ba makambo biso tomona tondimelaka mindele ke mundele ta mususu so moni mundele asali abomi, azaki na dépression, abelaka dépression, azaki eza dépressif mtesali. Biso bato mwindu pe tozaka nder mona mindele, ezaka poso nde kaboli biso. Dépression eza pona mutu mwindu pe mutu pembe. Dépression ezaka pona mobali, pona mutu mwindu, pona mundele te bandeko. Yango na mabala tolukaka kaka toyeba kolimbisana, tolukaka tobongisaka. Mama soko kweyaki zonga na makolo ya Nzambe, senga partenaire na yo bolimbisi. Soko aza na motema kolimbisa yo. Papa pe soko kweyaki senga pe mama bolimbisi. Soko aza na motema kolimbisa yo, mais ko vivre na ba problème na kati ya ndako. Assemble bozo bima porte moko, bozo kota porte moko bandeko. To éviter eloko wana. Total la tragédie, donc tragédie, tragédie anabite na lingala na kolba ondene. Total eloko oyo esalami na ndako oyo pasteur bandeko. Pasteur aza moto. Wana eza titre nga na lobaka ngo tango nyonso. Eza titre bandeko. Ba faux bazali, ba vrai bazali. Ba faux bazali, ba vrai bazali. Tozolo bateke pasteur mangwaka sakoza la faux baza faux Nzambe mutayebi. Misala na ye. Mais o nga nazoloba bandeko na ngai. Epesa mayele. Pasteur eza titre. Po mutu, même pasteur akoki ko boma. Même pasteur akoki ko sale eloko moko donke. Eza ndeka eloko ke. Soki molimo mabe koti mutu. Saint-Esprit eza na yo te. Mutu nyonso aza capable ya osala mabe. Sikoyo pona nini po mutu osala mabe te. Yango wana bazo konsene biso. Totika milimo na kanda.
totika ba milimo ya bakanda ya ba problème toyeba kolimbisa soki tozoyeba kolimbisa te bandeko na nga ekozala pasi mpe mawa tokozwa ba problème oyo couple oyo ezwi soki kolimbisa eza te mpe kotika mabe kolimbisa eza très important mais kotika nde mabe oyo ozosala kotika mabe toyoki yango biso nyonso mama Nadine azaki kotambola likolo moko libanda likolo moko na kati bandeko tango mama ozotambola likolo moko libanda moko na kati eza deja kofongoli porte tango papa ozotambola likolo moko mibali mingi bakanisaka eza 3 na bango basalaki ndumba ndenge balingi po yo oza mwasi koloba eloko te nga naza mobali donc pa na bango mobali eza ke asala na ye nyonso azwa 1000 basi 100 000 basi eza problème te mais ozobosana ke ame na yo kokende wapi ozobosana koza mwana na nzambe biso nyonso mobali na biso kati na bonzambe eza kaka papa eza kaka nkolo eza kaka nzambe oyo asala likolo na se oyo asala yo nanga tango za mwana nzambe okoyeba kokima mabe tango sambelaka ya solo oyebi nzambe oyebi kobanga nzambe okoyeba kobanga mabe okolinga pe kosala infidélité te obanga pe kozala infidèle pamba te okoloba ke non nde naza boye nakoki kosala te parce que naza mwana na nzambe mais soki mobali azopesa ba exemple ke nakosala yango nga meme nasali yango yo oza mwasi okoki kosala yango te non bandeko tokeba na eloko wana ezala mwasi ezala mobali nzambe amonaka biso ndenge moko tobanga nzambe totambola na kobanga nzambe libala eza facile te libala eza kwangana likayabu te olie otondi okelala libala eza pasi na kati ya libala banzube ezali na kati ya libala barose ezali me nyonso wana soki bolimbisi eza na kati mpe koyeba kotambola na kobanga nzambe nzambe ozala kati na bino me tango deja moko azotambola na kobanga nzambe te nzambe akotika couple na bino nzambe akotika akoki kozala na ye mpe na ngambo ya moto azobanga nzambe ke boza mibale mosusu abanga nzambe te mosusu azobanga nzambe nzambe otala oyo azobanga ye me eza kaka malamu te parce que déjà tango yo papa bien mama ozotambola mabe eza te ozokotisa monguna na kati ya ndako ozofongola baporte monguna koya kotala boyeke non awa nakokota nanga koti bandeko totambola na kobanga nzambe yango eza chose très important tokoki kozala na biso ke omemaka bible monene osalaka makambo lolenge na lolenge mais soko ozobanga nzambe te soko ozotambola selo makomi na nzambe te kobanga nzambe ezaka te koke kozwa mwasi ya bato be mobali ya bato be problème non kobanga nzambe eza na makambo nyonso tozala na baprincipe etake bana na nzambe mutu mosusu azolobake ngai nasalaki ndumba te moza moyibi mutu mosusu asalaki na ai moyibi te mosalaki ndumba mosusu nasalaki ndumba te nasalaki moyibi te me oza na makambo ya mabe kati na yo tobanga nzambe bandeko epesi mpenza pasi libota oyo epesi pasi esprit nini soki ezalaki paster wana esprit nini ekotelaki papa wana kotala nanu papa ngo boye okomona lokola te aza incapable akosala eloko wana mais soki eza ye vraiment en tout cas eza molimo ya mabende ekotaki kati ya papa wana lobaki azala ndoki azala assassin ya kala soki aza assassin ya kala te eza milimo mabe bandeko tokeba na bandako tozofanda tokeba bandeko basi pe mibali tokeba mobali komimona teke ngai mwasi pe komimona teke ngai tango yo ndimi libala na moto yeba yango kifo bosa na libanda ezala pasi ezala soki ezala komi na bambongo modèle nini bapapa pe te ya bino ete ya bino zaki na mwasi na yo balobi na bana na yo pe mosali na nzambe do soki totali be papa mangwakasa oyo pe nzambe satikaki ye pe satika ye pe kala yango nga nalobaka eza na basali na nzambe bele nzambe satika bango depuis kala
bakomaka kokakana na babiblia minene, bakoma peka kotia bato ba maboko na ba malédiction na bango. Po papa oso etotani be azalaki na mwasi na ye na ndako. Azalaki na mwasi na ndako na bana na ye. Mama Nadine nde toki bazali kosambela azali so mwana ya église so mama église. Balingani ye papa tiki mwasi na ye. Ozomona ba deuxième ndako oyo bandeko obomi ndako ya liboso oweleli kokende na ndako ya mibale yeba yango soki ndako ya liboso bomaki yango ya mibale pe ekokufa kaka. Lobe ezalaki mokano na Nzambe po tanto sanganaka Nzambe alobaka tolobaka yango na miso ya bapaster na miso ya bafamille ke likolo mona pe mabele emona eyoka ti liwe ekokabola biso me tango yo deja sosala eloko wana liwe ekaboli yo nanu te yo bokabwani yeba yango fo grâce ya Nzambe eza likolo na yo. Soki grâce ya Nzambe eza likolo na yo te ndeko na nga papa obe mama kufa ekolandaka memi ekoki kosala ke eumeli omoni ke ya nasalaka na nga divorce boye na boye me yeba yango ekolanda kaka malédiction wana ekolanda po ndenge toza wana tosakanaka na Nzambe te ti tokendaka na liboso po le meilleur pour le pire eza ngambo deya tomitiaka singa na kingo eza deja singa na kingo tomitiaka siko lokola tokokaka kozwa pe eloko yango en charge te kaka lelo olobaki pour le meilleur pour le pire lobi yo moko balusi papa mangwaka satanga boyaki ka mama bana na ye tango mosusu esika Nzambe apesaki mokongo eske ezalaki volonté ya Nzambe ye aboya mama wana ezalaki volonté ya Nzambe tango deja ezalaki bongo seke Nzambe deja apesaki mokongo wana meme azali kosala banini bansenema kitoko ezalaki nango kaka deja eloko eza kati na ye me grâce ya Nzambe grâce tozalaka nango ekoki kotikala me Nzambe aza na yo su te Nzambe aza na yo lisu te me tellement oza na grâce wana Nzambe apesa tia grâce kati na yo Nzambe atia grâce kati na yo ki oza motei okozala motei oui ekotikala nango koteya no pe kitoko me oza lisusu na ye te ye aza so na yo te Saint Esprit sekima bandeko makambo ya Nzambe tozolanda yango toza na biso ba coach te na makambo Nzambe pe coach azalaka te me eza makambo oyo Nzambe asalaka na bato na ye ndenge Nzambe azolobela mutu ndenge mutu na mutu azokomprendre makambo Nzambe mpo na ngai tango mosusu papa wana Nzambe atikaka ye molimo mosantu sekimaka me ye atika ye neka na grâce ya koteya kitoko po azali na grâce kati na ye me Saint Esprit ezalaki so te po moto aza na molimo mosantu ekopekisa yo soki ye mpenza moto abomaki molimo mosantu ekopekisa yo kosala te kosala yango te okotisi kufa na ndako papa obe mama tala babiloko aboye soki eza papa oyo te soit ekoki kozala pe be mwasi ya major nga nazomona yango ekoza pe ta mosusu mwasi ya major wana atindi bato po baversion ezobima ebele soit deza ye papa wana major akomaki so kobima na bana na mama tala kaka sangisa na soki eza ya solo bandeko kufa ekokota te ndenge nini Nzambe akotika biso te ndenge nini soki tozotambola malamu te pasi esalisisa biso bamasumu te paske lisumu eza lisumu tozopotana kaka na biloko ya mokili tozopotana kaka ke ngai fo nazala na oyo ngai oyo esenge mpo na nga oyo fo nazala na mapango bani tozobosana ya motuya eza tosimba nde Yesu tozosimba tozoka ngai boye bamona nga boye nga boye eza mabe te kozala na biloko wana paske eza mpe mapamboli me tozobosana bandeko tozobosana ntango yo moni kaka nazosimba boye okomi na baniveau okomi mpe kokelenga bamibali ya baniveau na yo mobali ya ndako okoma omona esu akomi eloko te nyonso wana fo totala yango toboyi te mama na bana bandeko na biso bakufi me fo tolobela yango mpo mutu mosusu oyo azalaki kosala obe alingaki asala eloko oyo ayoki bamasolo ayoki bamateya baconseil akoarrete akosala yango lisusu te po eza mabe bandeko infidélité eza mabe na libala tokeba vraiment Nzambe ape biso mayele mpe makasi
Vraiment wana ezaki video ande kona bino Mimi Selunga na yaki ka kosala mwa analyse na nga moke pe kopesa mwa conseil pona tina ya infidélité na libala ekotisaka kufa bandeko. Soko lingi so mobali te bolingi so mwasi te, même ke divorce te olo beza mabe, botia makambo na mesa bosolola. Mais oyo ya kosala na lokola ke eleki nzoka eleki te, ba ene ezokota ezolala ezolamuka ezokola, yango ezoprovoke babiloko oyo. Eza malamu te. Totika kofongola baporte na bapapa na bamama, tozala bana nzambe ya solo. Soki papa oza mwana nzamba solo, okoloba te ke o nga na kozwa na ngai. Non. Nzamba osepela te. Etamboli nde ezokonte. Nzamba pambola bino bandeko. Wana ezalika video ndeko na bino Mimi Selunga. Donc na yeka na bokebi nyonso ko conseiller ba oyanga. Ponga nzamba tindani nga ka pona ba conseil. Nzamba tindani nga ka pona ba mate ya pete. Donc yango wana toye vraiment toya kaka kosala musala oyo nkolo esatindela biso. Toza wana, toza basali, toza ba servante, tozo servir nzambe. Pourtant mususu mutu akenda église te, ayoki ka na YouTube abi mama ngo pa jeune mama, mais azo conseiller betika na azui pe moi implice. Eza lipambole pa ya nzambe. Tokeba totambola malamu, tobongisa banzela na biso, tobongisa bizale na bandako ya mabala po kufa ekota te, po malade ekota te, po blocage ba freinage ekota te, kindoki ekota te. Eza pasi pe mawa bandeko. Epesi pasi mama Nadine, Deo, nandeko Merveille, soki nani so na ebite, en tout cas bo pema vraiment nzambe kaka mtayebi ndenga ko juger bino liboso na ye. Yango tozoteya kotambola, toyeba kotambola etake toza na bomoi. Po soki lelo liwa eye okozala wapi, okopresente eloko nini epai na nkolo, bisengo mokele ekoleka ekotika la nzambe tokenda kaka epai na ye. Kuna nde pa tokende ko rendre compte final. Nini osalaki, nini oyaki noka na mokili po ozalaka. Donc toyeba kotambola. Totambola na kobanga nzambe. Yango kaka devoir makasi totikali nango na se ya tango oyo. Na pesi bino nyonso balandi ya Mimi Selunga TV bambote. Tokoya na ba dédicace ba dédicace koya. Donc toza pe atolu na oluka Mimi Selunga lukaza na mwa posé. Donc dédicace koya na ba o ba ndenge bo soutenir kinga bandane bandela chaîne nanga. Si na komi na lelo na komi monétisation na monétisation lelo na komi monétiser na chaîne nanga komi monétiser na YouTube. Donc tokoya tokopesa ba matondo, tokopesa bino ba merci ba losako ebele ba o ba tsaki loboko na ba commentaire na ba like. En tout cas tokoya musala nde ebandi susu bien bobo bozanga te bandeko. Bozanga te se bomoni Mimi Selunga bwake loko boyaka okozwa mwa implice na yo. Vraiment merci beaucoup. Na ndenge bolandinga nzamba lola mona bino ba journée malamu. Soki nzamba bateli tokoya na ba dédicace koya vraiment toko dédier bato nyonso oyo ba soutenaki Mimi Selunga TV banda ne bandete sika tokomi lelo. Merci beaucoup. Botikali malamu elongo na nkolo Yesu Masiya. Bisous à vous.